tozolandela seni Chilombo mayele na ngina pesa yo na place ya Kadima kotia Kadima te zwa mamani ya kero tsaye zwa mamani ya kero tsaye na seni tola kisayo ete okolonga peuple congolais ta mukolo moko te tozala kanda papa journaliste nazo mata makasi nazana kanda nazana kanda nazana pasi tokoma kolala kaka na ba raisonnement tokoma kolala kaka na kokanisa maya misu na biso ne koma bilei na biso etage Chilombo zo vivre malamu tokopia ya tatango mukete biso tolobi misu na biso eza na élection 2023 oui et comme souffrance d'abord en tout cas papa journaliste en tout cas toboyi 2023 toboyi que eza la tricage le sous que il y a doublé mandat eza la kaboy soki mwana roboti mwana ozo promettre ye mwana nakoyo le biscuit nakoyo le bonbon oye yakate mwana kolemba le papa ventrier yango nde biso tozomona président ya ba promesse toboyi 2023 Atiel la biso mutu o aza naître ceux qui ont plus fort va voter en 2018 bongo azo banga élection en 2023 pour nini ceux qui ont peur va voter qui est bongo va voter en 2018 va kufa to bazali ceux qui bazali mais toi que dans l'élection en 2023 va voter sur total là. Merci papa. ABC One Television. ABC One Television. Voilà, merci. On a sur la chaîne Nabino. Vraiment, le awa tozali descente na base ya Bokassa awa na Itaga. Donc sur la maïmata limboka politique au République démocratique du Congo. Tu es pas ya cordon Didier. Bonjour, boni Cordon Didier. Ah, kimia nangolu ensemble na rythme ya Congo, mais son alobi kimia pona na vie. Na sanfi na so pema mais kimia pende sa te po mboka vraiment ekufite me poli to comme on samedi il y a eu président Bosso Bengaki tout le oui confesseur religieux pour que va trouver compromis mettre deux confesseurs religieux dans baboya qui pour nini baboya vraiment mais papa journaliste na so remercier nanu na so remercier makasi parce que oluki information la balabala te ça doit être la source pour la qu'on soit vraie information pour le peuple congolais. Ah, ça l'a édifié. Peuple congolais, aïeba, pe ayoka, oh, et ce qui s'est passé, Namboka. Et les deux, biso to sa place de la résistance, il y a décidé, précisément la Mouka. Ah, ouais, ça la croisement, Itaga Bokassa. Na El Yabarumbu. Tout ça, chaque jour. Tongo nyoso to salaka awa pona kolobela mboka tolobela kamakamu ya mboka parce que constitution pebisi biso makasi wana soki ça ne va pas ou ça va to sala droit ya kondima ya koboya o eso s'est passé na mboka pona question tuninga merci vraiment et c'est le journaliste otuni question moko ça très capital parce que dossier ya seni o eso nginda na mboko Toyo qui appelle Yamboso. Oyo, président ya Assemblée nationale. Oyo batiaki asamu kolo. Ya ba député nyonso a choisi un terrible, mais ba commission PK président. Point d'interrogation. Mboso abengi tous les 8 confesseurs religieux. Ba kutana. Ba confesseur religieux ba lobaki malamu. Que biso tout ça la problème té to ça la rappelle la problème té mais problème c'est pas ba politique ba politicien de ba ça la problème bo bangonde ba politicien ba fanda na table ba solo comme ça biso tout ça la problème té biso to koya kaka o bango ba ko solo la ba ye pa la biso to bimisi la biso kaka président mais bango batiki ba politicien na ba guerre na contestation na kosanga koyokana basoki mambango pa la biso po biso to solo la to bimisa président soki biso to bimisi président lelo ke ba politicien ba boyi moto ko pela kaka yango la moni ba to solo bebele
catholique na protestant basali l'église nzambe mutatili bango mission na mabele pour ba récupérer peuple ba récupérer batu o babunga kinzela balanga kende pas sata bango bazongisa bango na nzela nzambe rôle na bango yango wana mais soki bamona bandimi na bango wana peuple wana soki na libulu basala droit au telema yango somona ba catholique na protestant bazolo ba clair que azomona danger déjà biso soki tosali intérêt oyo ça or ya peuple c'est que Nansamba a condamné biso to ça la problème Nansamba alors bango babangi problème Nansamba non na batamokili balobi biso to ça derrière le peuple congolais c'est-à-dire le peuple a souffri kolia komela kolata vignoso et kufi biso to ça derrière le peuple il faut to ça la volonté du peuple non volonté na bango lokola babengi saki bango nyonso oui confesseur religieux ba kende po ba imposer bango kadima yango bango balobi pas question biso tokosala intérêt ya mutu te tokosala intérêt ya peuple ya mona deux confesseurs religieux basa constant baboyi ko kene na gauche baboyi ko kene na droite ba telemi na position na bango mais au cas où l'état moyini a teka ka imposer ndeko kadima nini ko ya kasi eloko biso osela yango wana eloko biso tosela yango wana ya mabete kadima sa asa brasa filote asali étranger tane ka congolais sikoyo ngala otuna banda kalope oui confession religieuse natuni yo journaliste ko répondre ngate mais natuni bato basa namboso banda kalape basi ba pesa ke kombo ya kadima azo bimisa ete pona nini nde question na fomboso pas répondre biso a répondre ba congolais soki batie bo banda kaloyo baso tia ete pona nini eloko biso pe to sosela batia la bango ya sa congolais batia ye tolobi te ke o likolo na seko sangana te oh mbula mabanga te batia kadim baso tia ete pona ni batia ye. Très bien. Voilà, président Didier Tozolobela après Afghanistan Tomoni Ndeko Chilombo a signé partenariat mokona ba force américaine Oyo et Yaki lobby ayambaki bango pour que ba déployer bango dans niveau est. Peuple congolais a compté na force ya armée, tout pas compter na bénéfice ni euro ko bala ndenge force et pour aider quand même ba mapinga pour na est kimizala. Papa journaliste na seki na yoki peut passer mais balobaka a connaît pas à demander. Comment so yebite batu naka soko yebite batu naka bato ba yebi bala kisayo to fandi awa Kabila annonçat ba groupe rébellion la baso boma nini biso tout boya Tshilombo sur pouvoir Tshilombo la sur pouvoir alobaki yango ke kozwa na ye pouvoir 3 mois ebele guerre wana sosila et ça bacha Kabila tout consort Tshilombo sur pouvoir ba groupe rébellion soki basalaki 200 bakoma 800 babakisa misusu on dirait ya bakisa bango préfane tomoni bato bakufa la este tomoni nde baboma bato na este tina ambassadeur italien kufa kala este wana alors Tshilombo tala lobite na tia état de siège na tia ba généraux na tia armée bakende kuna po basisa guerre a super état de siège a tie état de siège ole basilisa guerre wana ndenge Tshilombo bakisaki yango bakisama ke pana ye les attestés état de siège et c'est goumenter les soufadis sikoyo afandi les sous na keko solala ba américain boya po boya ko sunga guerre ya este distraction politique guerre wana et sa guerre moko talaka nanu bato yo bakota ki wana soit dit ça ba généraux atia ki wana balobaki guerre wana et ça faste guerre wana toso comprendre te toye bakate nemia sanani kolombo kasanani c'est-à-dire c'est que lobeli wana et ça guerre ko soit biso temps bon si koyo ba américain yangani ba twangani ba oyebi soda moko américain et ça la valeur ya 10 soda ya Europe siko soda moko ya bi soda moko ya Europe asaka la valeur soki ya 100 soda congolais siko soda américain a la combien la valeur ya combien de soda congolais soki 1000 soda moko
siko soda moko américain le lisusu soki akufi to souhaité te soki azwi problème Congo to so lisu problème oyo ngambo te bo sotiki la Martin Fayulu en 2023 ke akendaka ko ranchaka ko sambaka ko kendaka ko bongisa ba relation oyo bilo bo mangongo papa esa distraction politique esa distraction à 100%. Au moment bato aye wana esa distraction va faire voir biso Maman Tshilombo alukaka légitimité akenda bayamba na cimetière quand États-Unis wana babetele ba fanfa o biso to mona bazela kutana na soki nani Macron akutana sona nani na président États-Unis ti asali 100 tours bakutana te ti lelo lisusu abengisi basoda na toye bate Tshilombo sololi na nani na président États-Unis asololi na nani na chef d'état Joe Biden ya États-Unis asololi na nani na chef d'état-major na ministre de justice na sénateur na parlement o batindeli biso basoda ou bien asali COP ndenge COP mesana parce que bayiba mbongo oyoka Tshilombo aloba na Congo to benga ngo COP toyebita sali COP pour basoda baya jusque là biso to comprendre kate c'est-à-dire baye na idée nini parce que tas de siège ça na est bango baye na idée nini abi ba appuyer FARDC pour na paix oyebi na est tous les richesses amboke salakande kuna ambassadeur ababoma ke wapi kakuna mamunyo se saka kuna soki secrétaire américain ya kendaka kuna Monesco afandaka kuna mais guerre sosi la kate ba américain pe baye ka kuna baye ko lukani nini point d'interrogation et sa distraction makambo wala Tshilombo so luka légitimité ba mona yeke abengisi ba américain ba ko soutenir ye ba américain ba sala boy biso peuple congolais tolobi boye azo armée ya mokili mobimba ba yawa mais biso to ça constant na 2023. Merci monsieur le journaliste. Makamu ya ba américain ba yawa eza distraction monsieur Félix azo distrait biso. Tango totala ki makamu ya minembwe Félix ya distrait biso na makamu susu. Lelo biso misu na biso eza se na seni. Po seni eza ndako oyo balambelaka mwana mboka mokonzo ya solo oyo ndenge peuple congolais totelemaki na se ya mbula na 2018 tokende kopona président Louis Martin Fayulu. Mais tango monsieur Kabila amonaki ete bana mboka baponi président Louis Martin Fayulu aza soda solo o papa Etienne Tshisekedi alobaki Martin Fayulu aza soda du peuple yango biso be bana mboka tolobi ete lokola papa Etienne Tshisekedi alobaki Martin Fayulu aza soda du peuple biso be to commissaire commandant du peuple seni lokola ezalaki ya monsieur Kabila bakendaki baponi o tobengaka elilingi ya pamba monsieur Tshilombo baponake yango wana lelo pe monsieur Tshilombo azolinga lamba seni ya ye yango peuple congolais tolobi tokolala lisusu pongi ya babebe te biso miso na biso eza sena seni ba merke baya atabo kene kozwa basoda wapi eza pona avantage ya monsieur Tshilombo biso avantage la eza la seni tolobi tokotikela Tshilombo ata mokolo moko te na mboka oyo papa tozomona pasi tango nyonso na utikola na ndekolanga moko uta kingasani makolo kotambola bwe solution peuple congolais bazolukeza ote Tshilombo azola pongi malamu ye na mwasi na ye Tshilombo azo vivre malamu biso peuple congolais tozo souffrir biso obenga ba merke baya papa journaliste est-ce que bien te mboka o Congo tozala mapinga makasi tozala mapinga makasi o lelo soki bozwi kanyaka ya malamu bopesi mapinga na biso bakobunda soda zaka ka merkete na tangu ya Mobutu tomona kete basoda na biso basoda congolais bazalaki force bazokene kobunda koyede bamboka misusu ya bapaya boni tango lelo yo kokozwa mbongo pesa na FARDC salaire malongi eza te yango moni basoda balembi papa wana nyonso eza distraction ba force américaine ekoproduit nango eloko te ekoproduit eloko moko te etat que peuple congolais bazolala nzala etat que peuple congolais bazoloba ntango nyonso yo ekoproduit na nini papa tala papa batongaka mboka na bapromese te monsieur les promesses Tshilombo esika azali akokoka kotonga mboka oyo ata mokolo moko te
biso peuple congolais toza na kanda toza ya kosilika toza ya kosilika tolobi tokolala pongi soki mokie te miso na biso eza se na seni tozolandela seni Chilombo mayele na ngi napesa yo na place ya Kadima kotia Kadima te zwa mama Niakero tsaye zwa mama Niakero tsaye na seni tolakisa yo ete okolonga peuple congolais ta mukolo moko te toza na kanda papa journaliste nazo mata makasi naza na kanda naza na pasi tokoma kolala kaka na ba raisonnement tokoma kolala kaka na kokanisa maya misu na biso ne koma bilei na biso etage Chilombo zo vivre malamu tokopia ya tatango mukete biso tolobi misu na biso eza na élection 2023 oui 2023 Chilombo siko zo yo kangai ozwa mwasi na yo ozwa mwana na yo ozwa bakoko na yo otya bango na seni biso tozobanga élection te tozokende ata bi ya kufran ekokota ata bopesi biso pernati te mais ata bi moko ekosala nini ekokota merci mwana mboka papa ya kindoki nanu te peuple congolais baza na nsima Martin Fayulu tozobanga na biso te tolobi toza pre ya makambo nyonso merci papa journaliste malamu papa journaliste bon merci papa journaliste kotala mboka na biso ndenge ezokende na bulu yeke moko ya makasi muto azotesa biso bulu yeke wana c'est Tshisekedi donc ye azoluka kaka intérêt na ye lokola bana na ye baza na poto bazolia vie ya bien de luxe mais biso to nyoko makaka mais lokota na ye na senyi wana yazo kocha Kadima na ye wana ke po a doubler mandat mususu lokota na ye a doubler te yaza nzambe te to yeni boko reprocher na Kadima wana Kadima to en tout cas lokola za proche na ye muninga na ye en tout cas tozomona a doubler kaka mandat mais biso toboyi po tozo souffrir tala minyoko tozomona na mboka oyo banda 3 ans asali eloko moko te tozomona na biso oyo eloko oyo biso to intérêt ya peuple congolais tozomona te kaka ba promesse soko za na mwana kopesa kombo ya promesse te tokolia promesse na ye te donc biso toza kaka bato moko na ke voyage soki na ye basoso ekokita na ke Lubumbashi est-ce nga atambolaka na avion na longwe kinga nsani makolo civil est-ce que natamboli na avion natamboli na avion te akitsende ba transport kolia ya bato masangu na minute oyo neti epa na bango na province ya Kasai masangu donc oyo vie claire wana eza $10 azokoka kokitisa te kaka o bamindele bazoya o ba américain wana baye oyebi ba américain ndenge baza quand même a prometaki baye po asunga biso pepe ça lokota eza intérêt na ye eza intérêt ya peuple congolais te azosala l'intérêt na ye po amilakisake peuple bomonte na ye na ba américain po bakende kuna elobi koti benge nzambe alimbisa ye place aza est-ce que alala kapongi penza vraiment alala pongi penza malamu ata la peuple congolais nde to souffrir okolongwa wa banda ville ti kimbuta makolo yazo azo sentir ngwa eza malamu mais nzambe wana ayebaka vengeance ya nzambe ezali tozo yebisa ye na senyi atika makambo wana ya buso bwana linga sala wana toboyi na biso peuple congolais tozo souffrir makasi soki totali na tango ya Mobutu tozalaki boye te ba papa bazalaki ke mwana soki awuti Kinshasa ozomona papa zo sepela na mboka ke mwana nanga awuti Kinshasa oya lelo Kinshasa ekomi les peuples d'abord OK les souffrances d'abord peuple d'abord si le gars wana ezaki na 12e ri balongola yango les peuples d'abord et comme souffrance d'abord en tout cas papa journaliste en tout cas toboyi 2023 toboyi que ezala tricage le sous que il y a doublé mandat ezala kaboy soki mwana woboti mwana ozo promettre ye mwana nakoyo le biscuit nakoyo le bonbon oye yakate mwana kolemba le papa ventrier yango nde biso tozomona président ya ba promesse toboyi 2023 Panzi Chane Mpanzi batambolaka ou bien batambolaka te
bapoto wana bakendaka bayebaka ndenge nini bavivaka na bapoto bapeuple oyo akenda okuta na poto bavivaka ndeni nga nakenda Angola nasali ba 12 ans hein? Soki bato batelemi boye balobelaka makambo ya politique eza pasi me na Congo awa okomona groupe tel boye Kabila asali boye Fayulu asali boye wana eza nzala pasi soki mboka ezotambola bien moto akotelema na balabala te aya koloba makambo ya politique me nazo regrette Félix ozwi bokonzi Kabila apesi yo bokonzi apesi yo mbongo ebele mpo Kabila avwamisi bato ebele bapauvre ebele oui nga na vota ye te awa moto avota ye aza te toyebi yango bapesa ye bokonzi okomprendre donc bokonzi apesi yo nde mbongo vi na yo lere apesi yo vi zonga mpe mutu tala mpe na nsima bandeko no bazosouffrir tozosouffrir transport à Pamba ava okende na mokali place nga nakendaka il faut na perdre 4000 francs bokope nazwaka combien ozwi a okiti de bonhomme 1000 francs soit 2000 okiti wana ozwi moto 1500 Pascal ozwi moto ti mokali 1000 francs combien déjà Cop ozwi combien est-ce que eloko yango bino bakonzi yango oyo batiaka soki bayi union sacrée soki union nini yango est-ce que baministre bazalaka obie bazalaka te bozotravaille obie bozotravaille te papa ministre ya transport azalaka te ministre ya kingandi boy azalaka te bon toyokaka kaka président a voyagé président alakatala te basoso yo président mobimba okende oloba na bana na yo ke basoso ekiti $10 nga kutu nga sami kutu na préparaki $10 napesa mwana akenda na chambre froide azwa carton ya soso toyitango baliaka kaka ndambu et pourtant mpe basoso yango mpe toliaka yango ndambu ya soso ezalaka nango mutakala bakatika mwa ndambu toliaka na biso basoso kolaka biso basoso te pesa biso nde misala yoka pesa nde peuple. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Il y a émission d'habitude à l'élo pour comprendre baimbo kabaina kanda makasi population koloba okomatisanayo, c'est vrai. Billet avion, mais ils ont pour une catégorie. Ce n'est pas tout le monde à Okende. Le plus important, ils allaient sur ceux qui t'ont beaucoup de promesses. Le plus important, ils ont dit sombaka sur OK, ils ont 200 francs à mon nez, ton nom est en kanga journée, ça dit sur au kangine journée. Mais là, ils allaient fungo la journée. Tandis pendant gramme et comment ma B. Je vous assure que mesdames, messieurs, donc c'est très compliqué. Moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Beaucoup qui baimbo kanenge balobi. Donc, au cas c'est la ezali que 2023, peuple né a déjà éveillé. Peuple a déjà éveillé. Tous les là, merci de retour à Nibiso, merci na Maman Chotela Yawo, merci na Papa Osé, merci na Dendou. Le roi, famille battante, Nyonso, merci beaucoup Lananga, vraiment. Continuez à liker cette émission, partagez en gros, merci na Fali Matoko qui était derrière la caméra. Likez l'émission, partagez en gros, bon sango te. Zoé en gros, tinde en gros, partout dans le monde, bandeko baeba, makambo ko le kanambo kana biso, République démocratique. Merci na président Didier parce que yambaki biso awa na sika na ye. Merci na ba combattants, nous ba résistants. Nyonso o vraiment na boka sa awa, to rozala na bino chaque fois bo reçoit ba news o ko le ka awa, na boka na biso pour ne rien rater. Alors personne sera confiance. Ceux qui nous avons peut-être retrouver prochainement. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.